Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Napesi mbote na bandeko nyonso oyo toza batali mpe balandi ya réflexion nga love naye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna na biso ya lelo eza na ndeko mwasi oyo asali déjà 17 ans de mariage donc na relation na bango ezala na kaka bien donc na mobali bazala bien matata ezate mais aye ko découvrir que mobali abota quelque part bana mibali mais mobali nana yebi te que mwasi déjà a découvrir secret na ye oye abomba ndeko mwasi atuni nini akoki kosala tanga kosolola na mobali kotuna ye secret na ye oyo ya bomba ke mwasi se ayebi moto oyo kopela nini yakoki kosala donc mpo na nga ndeko mwasi moto soki ekopela yo moko nde olingi opelisa moto yango sala vraimen nanu examen de conscience na yo omoni makambo tozovivre lelo ya sika eza te soko mizongisi vraimen obandi kotala mobali ndenge azali ndenge nzambe akela ye nakanisi epa oza okozwa mwa kimia malgré eza pasi mpo aza motu oyo ovivraka na ye déjà 17 ans eza mingi lelo oyo ake kobota libanda abombeli oyo oyebi te comme ndeti nga na orépondre mpe na opesa yo conseil nayebi te mpo na nini ye asalaki yango mpe abombeli yo secret yo moko soki mpo oyebi parce que aza motu oyo ovandaka na ye nayebi te obie soki mpo oyebi te oza wana makanisi ezotelengana mpona koyeba mpo na nini asali bongo bana mibale abombeli yo ayebisi yo te me na nga lingo ozwa maîtrise vraiment boma moto wana po oyoka pe ba histoire ya boye quelque part ta mse eleka na ndeko moko songolo mais lelo yo nde moto ozovivre yango zwa kimia vandisa mobali na yo solola na ye na respect nyonso kotya kanda liboso te koya pe na bamankima te koganga pe te malgré za choc oyo eza nango na kati na yo mais meme na boboto nyonso okozwa réponse ya malamu soko yoki oyo ya koloba wana nde yo moko okodeside soko okopréféré mobali atika na famille oyo yake kosala quelque part oyo yebaki te ou bien okondima bozala bino mibale wana ezo dépendre na yo. Menanga eloko na oyebisa yo
soki mobali no yebiso te keke banda lelo alingi oso te lokolo découvrir kuna soki alobi na yango te mama kokanga mpe biloko tokende nakoloba bongo mpo anini po mobali na yo aza toujours na bolingo na yo azovalorize yo donc azopesa kibomwasi no toujours kilo parce que eza na mibali misusu yo moko oza moto ozofefe na mokilo omona makambo mosusu ndenge elekaka eza na mibali mosusu soki alingi mwasi libanda surtout oyo kutu deja asali deja famille omona yo na kati ya ndako akomi opokalizare yo donc akomi koniokola yo akomi osala makambo na nko oyo ezaki omona yo moko obaye okoki lisusu tokanga biloko okende omona akomi doki kosala makambo moko yo yebake quelque part aza lisusu na famille mais ye abombi bozo continue kaka kozala ndenge bozalaka doki sans trace po yeba kutu ke mutu oyo koto akendaka mabe ezali yo kutu okoki komona mabe wana te po anini ndenge bozalaka aza kaka bongo achange te yango na ngai na koyebi soki koboma libala te po ya sika eza nango te po eza kutu mpe na mibali misusu bazofifa na basi na kati ya ndako omona mpe mwasi abetisaka libanda mobali mpe aza ne conscient me aza kaka na mwasi ne po alingi mwasi na ye aboyi na ye ke mwasi akende achange lisusu mosusu malgré eza na biso basi misusu tolingaka kibombanda te mais le conseil nanga bien na réflexion nanga ma chérie vanda na libala na yo continue chemin na yo soki ye moko amoni ke akosupporte tous les décharges yo sikoyo banda kotalela ye po ye nde aza chauffeur azomema mutuka na réflexion nanga koboma libala te solola na ye na kimia koganga te milata vraiment boboto wana balobaka ya bana meme wana solola na avec respect oyoka biyano oyo kozwa epai na ye na nyonso mpe mama obosana continue nzela na yo otiki wana kuna asala papier na ye na ndenge na ye do ye mpe abanda komema mikumba na ye asala vie na ye na ndenge na ye yo mpe okontinue vie na yo na ndenge na yo vie continue yango nde eza réflexion na nga na ye na deuxième question oyo etunami soki mibali nyonso tu bazalaka ba infidèle ma chérie eza mpe na basi oyo baza ba infidèle po biso mpe basi nde toya boye eza na biso basi nyonso te toza bafidèle epai mibali na biso eza mpe na basi oyo bazalaka ba infidèle epai mibali na bango donc biso nyonso toza c'est la même chose mais mpo na mibali eza na mibali misusu oyo bakomaka ba infidèle ta mosusu mpo na comportement ya mwasi na kati ya ndako omona mwasi oyo se comportaka bien te mobali asepelaka na makambo oyo esalaka te ta mosusu asupporta koki te elobi tika naluka nano kote mosusu komi mpe biso mpe basi oyo misusu toza na bandaka mabala omona mpe ke oza na mobali omona ndeti mobali wana okoka ozokoka donc akoki mpa na yo te bie makambo mosusu oyo asalaka ya bien te oza na poso luka mosusu libanda ubie na basi oyo mpe bazalaka lokoso etindi mpe ke aza na mobali na ndako mosusu mpe libanda azali basa bainfidèle mpe baza mais nakozonga na ngambo ya mibali eza nature ya mibali infidélité ya mibali eza nature na bango eza na mibali misusu apreferaka na ye azalaka na mwasi moko eza daya lolenge na ye eza ya misusu mpe amoni ke na mikumba nalingi mikumba te nalingi bakaka te bacharge ebele te tika nazalaka boye aza na mwasi moko mosusu mpe daya nature na ye akokaka ne systeme bade babor te batoka babor te donc soki aza na mwasi moko kaka mwasi wana me mibali misusu baza bato deja ke lokola eza lolenge bakelama aza na posa azala na mibali aza na posa azala na misato omona kuta mosusu sheri bozali na busheri mpe me sheri oza nayoka kuna aza na sheri mwasi mosusu kuna aza na sheri mosusu doki omona ata mosusu ozala kutu 4 misusu mpe mona botuta na daya mitu
donc eza ndenga mibali. Donc mpo na ngai ou bien mpo na réflexion na nga, infidélité ya bana mibali eza nature na bango. Malgré lelo oyo nyonso ekoma lisumu, eza na makambo ebele ekoma kaka lisumu, eza lisumu, mais infidélité ya mibali eza nature na bango, eza ba ndenge bakelama. Yango nde eza réflexion na ngai, tokutani mbala sima.